C'est pas café room na sali esclave à bolingo. Esclave à bolingo. Ouais. Bolingo ezana facture tenzamba pesa na motofele mobola to riche onyokoli nzoto yokomi lisusu konyokola molimo kozwanga esclave na yo pona lingaka yo bapesaka préavis na locataire jamais na bayer sinetenga singa na kingo mama wo au côté ce que le roi de la forêt dans café room nga sukota ke mine doyen de la faculté na ye tu savais pour les bindou vraiment c'est toi mon âge bazo betanga na miso no atama wate pati bilele ilongo if de beauté d'argent mama bakoselinga makambo beti matumona kaka poya ngai nana bondelela ngai badega shengene trésor bozalo bakati nana leliseli ngai Dorothy mafuta ya c'est bon de machine na pichu Dr Pichu Makaya ouais kuna na sali yo mokolo bakinanga nazala patient que bolingo ekoyela ngai au moment opportun lelo love komi kosuka en queue de poisson maboke malbonneige nene wechi liza ebala magdoa ye dudu kusesuka na omimido si amulex bossa bedachour Dinara, on dit moyen ma machine. On dit moyen ma. Vocal na sali yang mona. En fait, ngas comme na clôturer ce cochon. Ah d'accord. Donc titre nango docteur Pichu Makaya. Donc ba na YouTube eza nango a été payé. YouTube ka Ranson officiel. Sur le bête au monde ba nzembo na nyonso batandeli biso ngo ba audio et ça biso très bien. Alors, troisième vocal ça. Nabotama na bolingo nakola na bolingo kaka bolingo moto elinge barengai blaise mavuzi daninzila Fabien de Bilto ton amour me prend la tête ton amour me tourmente yelanga talandoto pona zoelika ke kozongela nga un jour awakoba insomni et embrassa vilanga mobimba e lobelanga liloba moko na bomoi na ngai ndenge mesia lobelaki bapostolo na ye bokokanisanga ntango na kokende shero koregretenga ata lelo te ata lobi. Non, bravo. Bon, en fait, nga ko lingona pas Jackie zaki na influence mo ya giti. Nga mona ko menga ndika uta paramètre to kinango. Et comme ya Jackie sura ye to betaka ndule moko wa stocké matadi to ke boito zongi. Aposé à ke poto. Tem suka demo na kina keni poto so 6 mois, 8 mois. So bien non mais là du solo, c'est pas tellement solo. So benga no bakini na bino apeli susu. Ah, ndeni bagera ngone. Pas de la politique. Pas de la politique. TV qui mène en moi, ma bébé, tu sais pas tirer. Moi, bino, ma guerre, ma bino, bon. Tout le temps, bon caractère. Pour lui, tu vas perdre des familles, tu vas charger BD. Tu connais tes boulons, tu vas stationner, quoi, photo progresser, voilà. Je me suis décidé à quitter Jacqueline qui n'est qu'au maison mère. De maison mère. C'est tout de suite, tu as un lobby qui est fondant longue. Tu as tika Jackie. Quand c'est quand même maison mais toi que c'est mon pays là qui bon de nature déjà comment dirais-je nazaki déjà amoureux déjà musique à Wenge nazaka amoureux à musique en général mais orchestre préféré dans la maison mère voilà qui tala ya Congo za maison mère parce que au milieu c'est facile pour nanga pendant que ba deuxième liste ba qui peut déjà on est belé na mona ngo zaki facile parce que na miyeba ki onga nazali na bangai nanga mutu te que ça soit koyema na yebiki ngata na yemba ba spécialiste nga mélancolie qui zaka déjà na kata 100. Donc on a eu que on a voyé na confronter na opanza na ça makam donc on a eu wingi na beti tana côté pinga toyemba mais toyemba ndenge moroti to na batiki moroti to na présence moroti et bundeli pe différent ba bidaki wana soldat donc on a côté pe na parce que que na combattant parce que na bunda ko to guerre ya mia ouais na bunda guerre ya mia tiko dimine wana mouvement na ndako na biso tena dimine te lobine nini ngana banda lungwa na lobine nini tena sasa nini na sasa dimine tena sasa nini côté mo déjà écoute que makambo ndo pesa mate mete obunda parce que côté makambo ce que zo pesa donc na cop na zora mutu tuna comme caméléon na OK na ko papa mai maneti nini oh jalina no na motema oh jali kaka nesika ebetisaka ngo liwa liponi moto te la vie esali libonzara
metika kolela lela karango talanga yo moto nalingaka yo na ye na ye bolingo na pamusa yo mai na miso na ye bolingo nangara ye sukana ni ye bolingo talantina nkomyo nkenda botuna ni na yere sinani na umibisaka abaya ya motindo kani bakofana kana moninga ayoyoyo na fanane tokoyimba Dinara. Voilà. Non, bravo. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Excellent, fidèle internaute, merci de votre confiance et fidélité et sans cesse renouvelée, bien sûr, à votre chaîne YouTube Africa Info. Merci également à tous les amis de Franck Semaï et Papi à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, formidable avec l'un des soldats d'Igwe, le roi de la forêt, Ranson. Donc voilà l'album. Et qui bien sûr se comporte quasiment bien sur le marché des disques. Voilà. Aujourd'hui on l'appelle le doyen de la faculté, mais jadis on l'appelait le ministre d'ambiance par son ex-patron JDT Moulopo, et comprenez qu'il s'agit bien sûr de Dinara. Bonjour Dinara. Bonjour Franck Semaï. Ça va? Ouais, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Dinara. Yeah. Yeyoti. Na okamwa kizayo. Teko kamotera. Ko baso batali okaba yebi mamba olo bana bandaku. Tiens, mais ça image ko kopesa. Ezaka ngai. Ezaka yo. Ngai no kufati bona vivre en chair et en os. C'est formidable. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Alors tout cela formidable na annonce nanga. Mais il faut empêcher bisoter quand même tout me connaître mon parcours na yo. C'est toujours sur la parcours. Surtout mingi les marquis. Vraiment yango. Mingi les marquis parce que ils a placé aux gens qui pena ba racine musicale. Voilà, place na kolaki, c'est kolaki ba misako on a mis sur batu. Ils ont normal, parcours normal, un parcours raté. Alors on va nous permettre la JDT pendant combien de temps? Pembeni ya Jackie na fandi 13 ans. 13 ans. 13 ans, na Jackie. En fait, dans la bande ça va dire Jackie. On va tout répéter na bakimbanza. Tu répéter on ya Jackie ayaki tant les marqués ba na poto ba kambwani ay obete luka makambunde est-ce que ko intégrer. Là je me souviens encore na zalaki na G1 na Ista. OK. Ouais, 2005. On pense que musique obete ngo. Musique na bande na beti en fait musique na internat.
parce que moi j'ai un petit séminaire. Voilà, quand j'étais petit, on pensait beaucoup plus que dans la sango. Et puis rêve n'a pas comment rien peut réaliser parce que la Kenra fait petit séminaire. Et étant donné aux qui n'a eu diplôme, n'a eu qui n'a bon à changer peu option, on a tel ce que bon France ça n'a technique quoi. Et on a qu'une c'est un ça mécanique appliqué. Voilà, n'indoulia qui on a vu per musique et quoi arrivé jour mon qui n'a un site n'a coûté na masse parce qu'on a mon ngoto ngiringi n'a coûté na masse mon babirma na biso na tene pe na chiki abiga na ndeko animer na classe. Mais na bande ko boulot za misente. Et puis, dans mon salon, nous avons calculé beaucoup de temps en vie. Voilà. Dès que nous avons la page JDT, nous avons tenté de chance. On a écouté la JDT à Gelor. Gelor Moulopo. Voilà, Gelor Moulopo. Tu vas faire au travail après ça, nous avons un chic qui n'a aucun chic, mais il est rare. Tu vas comme ce que vous avez c'est pas un nous avons encadré Mathieu au salaire Jacques Aïe, tu as maquis, tu as bossé. Luka Makamoye, tu as Molekinzela, tu as Molekinzela. Tu as bactère principal, tu peux te vocabulaire. Mais Molekinzela, tu as comment s'exprimer Ben Molekinzela s'exprime mais via Pesarab sur Makamouté. Abim ça va beaucoup plus ba ici à Poto. Voilà, tu as ba Jolokis, ba Gémérose. Vraiment d'ailleurs qu'on s'attacher beaucoup plus na ba biso de beti ba plan côté que kuna. Ba ici ba on voit. C'est là on yo yemba kin, qu'on ba bandela. Et na nzembo ya Pitu Mbombo. Ceux qui peuvent avoir dinara na Falco. Et ça la ntimo ya ndenge molili e comme yo zipa mwinda e comme tinanga na sinkiti komi lokola mwana kende babanze mo kaleki mikimi. Voilà yo ka kona Paula. Ouais. Na mikili. Awa ngaka sala kango. Awa tika. Awa ndi bona kado ya mbomba tika. Bon o bazwa. Ogo yembi na kini ko sida ba yemba net ba voka monsieur sama na ba jojo ngonda. Ba mana ba yemba na ba mputo. Vocaline. Rappelez biso ngo pesa biloko. Si les cas ba monsieur ba yemba ya sinon trahir vie la ngait. Ya Jackie que je respecte beaucoup mon vieux. Vers pesang pe banzela pesanga makambo ebele voilà. Ya Jackie Molopo. Siko yomo pena ngol magank a fait. Yomo siko tango vanda ka boloba eloko ni rêvé ça pa ya Jackie. Eloko ni pesa makambo qui ça s'est confirmé yo communauté congolaise est confirmée. Bon, déjà le rêvé ça na pa ya Jackie tanga pesa d'espace sur les canaux télé. Tant que espace de s'exprimer, on a masse dans les mani. Entre autres, il va finir. Biso combo qui est déjà en avant que tu m'envoies l'album. Parce qu'on était tout le temps présent à la télé. Mais ça, j'ai été dans ma salle, j'ai été ça 2 ans en pote. Bino le gaga batté. Oh bah les gaga batté, batté formation, il faut créer rubrique manière dans tout le banine. Il faut te mettre rubrique. Batté quand même monobel. Tu créer boule na biso pour que tu marques, voilà, tu pour marquer tes ventes sans album et permettant à écouter na papa Wemba changa PK. Na mis ça vient dans la milamo. Mon j'ai détaillé mbaramakasi. Na écouter na VK c'est à reconnaître par rapport à l'émission et ba yo ka un album té. Kaka na émission. Ce album c'est que il y a ce que tu bêtis siko acteur principal tant on a la vocale na Mama Leki. Voilà. Et bien souffrir père. Gagnons ce bolection de Mama Leki kaka. Mama Leki kaka en 2012. Donc il m'a eu vocal na 2010 en 2014. 4 ans pour se rendre en décembre et bimité. On se la gabo et bimité. Donc voilà, si tu as un zémo et bima. Et au ce que dinara les ministres d'ambiance. Tous on le Congo pays ça biso vrai bien. Et tu rappelles nous bazo tala biso quoi. Qui est Bengelanga Mama Leki yena remplaça mama akamwete soki azangi mwana bolingo ngwasili valeur ekumi ngamboka malheur micho nera vokona ki formidable kinda non 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 bon mon engazo batendingi nazolela Diego la tortue l'amour kangi sénateur ministre président et kangi maboke yaniki mortel bienvenu bianco oseko ya Jackie bolela ya zonga e micho Dinara, le ministre de l'ambiance. Et le roi qui dans nos côtés na makila. Tu as vu monsieur le roi voilà. En plus vocal na on a difficulté mauvais compliqué à faire le jour na vocal wana. Pour année. Na zana studio na salle baker alors ba vocal da préparer qui na royimba ngo. Tant na studio ayekuta na ville d'Abaker azunga toke ville. Bana moi na sima batiki ko beta ba vocal. Ba tu ba corrompre ba ingénieur na studio ba corrompre. Ngato zumna Jackie Boy. Tshano nzimo ko ba vocal ça bo dina ko pecha yo. Na imba be faire comme compliqué ngate. Yo masuka vocal bon na ebité vocal vraiment.
papa bo est-ce que vous dans studio bala moi ba ko moseka ah na chauffa mutu mabe na chauffa tête vebi singa créer bord mususu bon tellement pe modogo barambwa azaka pe pa ba idolo ngana linga trop ndo ka pe modogo trop disque na ye ndena s'inspire na kenda non na bon donc début zaka ma bile ya fumi secret oya ngeza makila oya ngaeza bojingo bomona ngaza na ke bon tanga compliqué binanga changer on parti à liboso wana voilà binanga changer mutu wana yango ti na yaki ce qu'on a changé tête na tête wana et on fait ça mara ce qui est vrai Batou Baïbio déjà, Lélo, Pemina les rois de la forêt, l'orchestre Yamounene, surtout l'orchestre les plus populaires. Voilà. Donc ce que petit Pemina en tout cas tout de suite tu vas comprendre Oyoza. Mais avantage je vois que nango, on doit aussi botter des bilongi. Boza moi bien na katona, on va en arriver. Mais est-ce que ça na bilongo mususo yo bêta dans les marquis avant qu'on ta maison mère, tu le peu on ba ah biloko yo. Nako récupérer ngo mais c'est na beta ngo bien que bima na ngo tie. Eza belé? Ouais, bilo ezebelé. Bilo que musuna ngana tchatcha na kata formidable pour ande ba espace pe samarité. Na créera dia bilo belé. En fait, nga so tuni même ya Jackie na komara pe nzembo. Ah d'accord. Voilà na komara nzembo tellement ndo fani ya komara trop. Donc nga pendo za skolo ko à toute façon ndo za nae peut-être faut komara trop faut trop OK jazz. Comme da pesa ngama migu ya yoka OK jazz zandi. Na yoka OK jazz trop yango permettant nga ipe na bando komana ndo sala moins critique pe muki na sala ba solo. Vraiment bilo ezebelé. Mais na côté mo boto ko traverser ma maison mère ça c'est bien. Tous vraiment parcours la maison mais moi tant côté déjà le molinga na robeta raboye ah c'est là nga to bimba on émission ça non avant ya Jackie ah te wala na bloko ya kasi nyongo yango na libakangela ngala nzoto mama na lelie nyongo yango ya nani o Frank Estemai nyongo yango ya nani o ya natilo kole nyongo yango ya nani bakinelanga na nzoto bafasaka kesegi ya malubomboka Voilà, les amis, non, mais c'est important. Très bien. Alors, Dinara, tu allais bien. Naïo Naïmani. Tu donnes l'image à Jacques. Alors, est-ce que tu peux nous vendre d'abord? Eh bien, rien à fanatique à Vio. La fanaleka. Si. Bon, en fait, on n'a pas Jacques qui a influence moyaki. On a mon combien de paramètres toki nango. Et comme il Jacques soraye to betarandou le mon quoi ou stocké matadi toké boitozongi. Après c'est à quel poto. M sur 2 mois na kina kene poto M sur 6 mois 8 mois. So bien non mais là le solo c'est mettre ma solo. So bien no ba. Bakini na bino a perisoso. Ah, ndeni ba guerre on ndeni. Pas la politique. Pas la politique. TV qui mène en moi ba bemba na tsere ba tsera na bebe moi bino ba guerre na bino bon. Tout temps bon caractère. Vie fallait ya moi bokale madati mo boko voyage mon avion Haïti. Vie ko ya ke voyage mon na tiki no bokola na boutique ali. Voilà ça vie après ça ngapé belé pembe na eta na mo bon age zo kindi vitesse ma comme que faut na changer puis na évoluer. Tu vas perdre des familles, tu vas charger belé. Tu connais ngate boulon za ka tous à la stationner quoi faut progresser voilà. Je me suis décidé à quitter à Jacquina Kinesco maison mère. Ndena ke maison mère. C'est tout de suite tant on obite il faut na longwa. Tu na tika ya Jackie. Quand c'est quand maman maison mère toi que c'est mon pays là qui. Bon. De nature déjà comment dirais-je nazaki déjà amoureux déjà musique à Wenge nazaka amoureux à musique en général mais orchestre préféré dans la maison mère voilà tant on a le monde qui fait na longwa na choisi ça arrive maison mère par rapport à la visibilité orchestre ndete ka artiste Wenge date bananga déjà même pas album mais tu bananga déjà ba rep na biso tout le temps na télé donc tu as médiatisé en fait voilà qui t'a la tala ya Congo maison mère parce que au milieu c'est facile pour nanga pendant que ba deuxième miste ba qui peut déjà on est belé na mon ango c'est facile parce que na miyeba ki onga nazali na banga ina nga mutu te que ça soit koyima na yebi ke ngata na yima ba to ba félicitanga mélancolique ils a déjà na kata sang
donc na yebi que tant na roya na confronter na opanza na sa makamba donc tant na yaki wingi na beti tant na koti pe côté pas canal nani oya kamba mo la zamba to mutu mo makio te muta memenga te mais sauf que na benga na muta bosa tadi ada master nanga tadi na benga tadi ya ndeni na ya côté wana isla ya repesa mais o ye déjà longwe OK tadi longwe mais bisinga te ga longwe mais si ya nini na ya mpanzi wana bisinga bosa ba problème te comme la samba tala mo be la samba ya ndeni na libanda te yanga no ya hermo oh, il est déjà loin. Tant que na obinga na tadi na obinga na pena docteur Pichu Musungu. Bon ça va comment na na porte ba manzaka ba chelinga. Eh yo, j'ai des tetawa. Oh, ndeka izalakati. Pression singele te botika kota. Donc singara il delika ndama koti mbala mo. Na CLP test na même jour ya qui même jour ça la test. Le même jour na yaki na CLP test. Oui mani. Na emba conscience bela. Pasi ya bolingwe kangi ngai bela. Nakomi tuna soki ya solo lingaka nga na moni bolingo yango ezali yanga mbomoko anga na tali likolo na se ya solo la moni fote ezali yanga moto akokosa jamais bongo na embalakama dans la bêtise on doit gagner dans kema l'intérêt plus aveugle que l'amour balanda kayo pona mbongo joli photo mbetingi baye bakatisa kingambo po bazanga ki bolingo ba gangi tona yesu suke ngani bazwila yo mbanda tena bolingo na ndimaye ba gangi akoyo wana oyemba ngokanga misu ba gangi tona yesu Kozana mokili blani pemba kela sita moye ke chansalube kaluji mulapana kozama kalatunanga ekokoma gikandolo kokoma dimba batikala ya charge ya famille Roger Mondeka. On est mon le roi Siko. Réaction de la rande. Mais yemba bien. Quand on a yepé na kuteba même soit no yemba Siko mais et là confirmant la nzembo ya bangema écoutez voilà na kuta bana mai ba yembango de no ba ko zwa muti ngasi kuna fanika na c'est nouveau recrute au fanika na c'est otala ba yembango ma bien prise abire ko mati sangarabité prise dinaka na yemba na yira maman donc ozaki nango pe déjà et na côté de répertoire en fait pas Jackie bobeta na maison da banze musa maison mère donc na un avantage à répertoire wingi ton na beti yango après ça 3 jours ba voyage Guinée mbala mo bien ngima okenda o bien ngima na ebisio passeport ils ont docteur neni lobby passeport Tata Express 2 jours y visa aéroport il y a 5h jet privé OK okenda Guinée na kenda Guinée donc dans 2 jours na wengena na kimba mo Guinée au milieu de la Guinée musala côté ni voilà musala te musala ka côté na pe facteur chance spécial écouta et contara voilà na ko kuta pe na ko ba musala pe na wengeme na vie moni ke to apeka ndenge mo ndenge to bilongi moko te yo na vie na biso chilungu ya mer bo apé facilement moko te mais bo sa bino so chronique musicale voilà donc ndé biso pe na ndule pe to yemba mais to yemba ndenge moko te to na ba tic moko te to na présence moko te et bundeli pe différent ba bidé ke wana soldat donc on a côté pe na reçu ce que oui na combattant parce que na bunda ko to guerre ya mia ouais na bunda guerre ya mia tiko dimine wana mouvement na ndako na biso na dimine te na binenge ni ngana banda lungwa te na binenge ni te na sens ni na sens au dimine te na sens ni côté mo déjà écoute que makambo ndo pesa vraiment te mettre au bunda parce que ce côté makambo ce que zo pesa cela veut dire quoi on multiplie encore sur plus d'efforts dans sens na dimine te wana za parler il y a Jackie vient na don jamais na ko ça qui na dimine Jackie non wana musique akala wana za grand fort pesa opportunité ce pas l'inganga avec dans orchestre ngana tika avec so mandula donc parce que il na mungu mo sincère envers nga après ça une opportunité le pena comment on a comment alors 2 jours après vous voyagez OK tu fais 2 semaines à Guinée puis tu go zonga makambo nisiko ko évoluer ko tant vous obetela biso ko tipso mo confusion na mutu parce que mingi baloba ke soko ye wenge faut kuta na 12 te mais kana na ndule zanga ati yo 12 ans après voyage kana na ndule zanga ati yabe mamusiko ke pela sama pe utema nini tine ngamaya netini eno kama lisiro to beta makamwa to kutana nango makamwa viba réalité to kutana nango botaki mobali na oliaka likema na ozonga ti ndio mina bima na bimi na persévérer le lobo moi na imbi formidable na micro ba botelo na podium na wana Nicodème te nikote zaka mangamuta biso msta ondekiti ba Ronaldinho baye balani baye donc comme ce que belé tout mala comme na ba deuxième voix ce qu'il faut faire marquer siko ndamda olinga ke mso question na relation na e mso te bonnet ngana hotel ka boulot nanga da boulot nanga yo futa minerval te poko na minerval te ngana futa minerval te nga boulot nanga
ngai msuma bossa réclamer te chanter na famata fanatique déclaré te dinaka na famata te loko na ndena couleur na foya ko salango et comme blo muso comme a confiance que mutu muso amatia sala intervention mo boy et simbité nana ko kango yeta obeti yango neti blo wanani yo mingi blo ya jaki kaka to ba ngana polyvalent en fait ngana interprétation na copiera montutu na ko imba papa mo ngi MC la perspective papa wemba na ko imba avec question na PSPV tu comprends? Donc en fait, dans ce sens là, donc on a genre montutu na comme caméléon. Na ok, na ko imba papa manetini. Oh jalina nona motema oh jali kaka nesika ebetisa kango liwali poni motote la vie salili bonzara metika kolela lela karango talanga yo moto na lingaka yo na ye na ye bolingo na pamusa yo mai na miso na ye yo bolingo nangara ye sukana ni ebolingo talantina nkomyo kenda botuna ni na yere sinani na pumibi saka abaya ya motindo kani bakofana kana moninga ayoyoyo na fanane tukoyimba Dinara. Voilà. Non, bravo. Donc, on a la capacité artistique. On a fait caisse, on a fait caisse, on a fait caisse. Non, on a fait caisse. Et ça, on a fait caisse. On a fait bien. On a fait côté. On a fait ezala kikotala ya mpamba moninga o yangwezo kisinga potala mote mao mbasi monene moraji eza eternel yangona bonzelio ya didi hoya ginoni nanga nokina koa mbolingo na yo heleki vino nelengi wana ba h aspiré veba na oyimba na h aspiré mafuta nso ikute kokana na ngoteo ntinanga na sepeli Sorbonne. Je n'ai pas quoi manger, disant comme banga. Oyalelo, rêve comme une réalité que yo repris ngai nanko banga. Et salinga isamona e katansanga. Je n'ai pas quoi manger, oh yeah. Dinara, le ministre d'ambiance. Voilà. Doyen de la faculté. Mais doyen de la faculté, on est imposant. Ndenge na imposa ministre d'ambiance, ndenge pe na zo ko imposer le roi de la forêt. Mais c'est là il y aura formidable il doit de la faculté. Il s'appelle bien sûr Dinara, on va parler formidable pour l'instant. Voilà. C'est le tout dernier virage bien sûr de cette émission. Et il est temps pour nous de penser à José Mulumba, le plus beau, le plus élégant de la ville de Birmingham. Mon thème il y a Beni ex Ipenda, actuel Beni Mulumba. Barcelone, Maman Heaven. Merci également à Manu Sakombi, 20 ans de métier. Et sans oublier Henri Tanzambi, le descendant de Yakole Kouele, le fruit de ses entrailles, grand prêtre. Paix à son âme. Merci également, bien sûr, à Noël Okitomiste à Uptown, ne va give up. Black Dedon, le jeune millionnaire. Merci beaucoup et courage, frérot. On est donc ensemble. Merci à Yaouli Moucheni, les codes mondiaux. Depuis quelque part, on est ensemble. Et pourquoi pas aussi à Mercico, la première dame de Lausanne, Moté Mavego Belisha, grand prêtre. Parent à Ridge, on dit loi ou un enfant pas comme les autres. Je pense aussi à Sper au sol, mais c'est le président. Il y a un Gisèle Matota depuis Belgique. Sans oublier bien sûr Alain Dinamolo, mon surprise agréable. Bogart Tina Poche. Merci également à Diesel, la City London. La seule et l'unique agence qu'on a en Europe. Aux Soumrabiso, Bilo comme el Rabiso, bien sûr, avec quiétude, bien sûr, à Kinshasa. Et merci également à Nabandekoutou, à travers le monde, tellement ébélé. Je n'oublierai pas, bien sûr, Mazen Zongo, Yaouli Caps, Kinkela, Evala Delmala. Merci également à Marco Zefondo, grand prêtre. Et pourquoi pas, Nabandekoutou, à travers le monde, tellement ébélé. Je n'ai pas encore oublié le nom, mais Boza, toujours dans mon thème, Nabiso. Le Végoté mascotte, le boss idéal. Merci beaucoup également à Mfumu et à Féland de Lobos, grand prêtre. Merci également depuis les USA, je pense à mon vieux Yves Kimpembe. Merci beaucoup pour le soutien. Alors Dinara, toi sur la Scoma, sur l'Italie, formidable. Il y a un monde qui me remplace, formidable. Il y a un album sur terrain. Et sur le terrain, voilà. Et puis Bino chance. Surtout Bino Batoboye Sika. Voilà. Ce qui est formidable, il y a café. Il y a café room. Esclave à Bolingo. Esclave à Bolingo. Voilà. Le roi de la foyer na bina filé.
Yeke, voilà. On a occupé Obaimina Fabregas, maestro, le maître. Donc, on a la couleur est moins belle. En même temps, nous avons un parfum d'hiver. Vous êtes belle, voilà. Tu es formidable, en fait. On a donné de la faculté, dans le sens que on a mis une vocalité. Voilà, on a formidable. Et ben, on a partie générique, on a une réponse, on a une cœur à banzembo. Est-ce qu'on a solo vocaux? Parce que tu me sois bon, tu es un cœur. Il y a ma couleur, il y a des ah, tu es ingénieur de sons, on a président pasable. À cause de ma belle, voilà. Donc on a participé dans le sens où on a pu faire solo vocal. Donc pour nous, il y a un normal. Alors, tu as vocal moko. Il peut faire ce titre. Son petit titre au petit vocal. N'est-ce pas Café Room na sali esclave à Boulimo? Esclave à Boulimo. Ouais. Bolingo ezana facture tenzamba pesana motofele mobola to riche onyokoli nzoto yokomi lisusu konyokola molimo kozwanga esclave na yo po nalingaka yo bapesaka préavis na locataire jamais na bayer singa singa na kingo maman wo au côté ce le roi de la forêt dans Café Room nga sukota ke mine de la faculté na ye tu savais Paul Bindu vraiment c'est toi mon âge bazo betanga na miso no atama wate pati bilele ilongo if de beauté d'argent mama bako selinga makambo beti matumona kaka poya boya ngai nana bondele langai badega chenene trésor bozalo bakati nana leli selingai Dorothy mafuta Pamphilo qui est l'avocat là. Azongeli. Et quoi là? École ngai ezara ngai nazara nango quoi. Le niveau qui est na biso mama voilà on est zongi les marquis dans les habits. Il y a ces bonnes machines na Pichu Dr Pichu Makaya ouais kuna na sali yo moko lobaki nanga nazala patient que bolingo ekoyela ngai au moment opportun lelo love komi kosuka en queue de poisson maboke malbonneige nene wechi liza ebala mardo aye dudu kusesuka na omimi dor si amulex bossa beda chour Dinara, on dit Mbayama ya machine. On dit Mbayama, vocal na sali yangona. En fait, c'est comme na clôturer ce chango. Ah d'accord. Donc titre nango docteur Pichu Makaya. Donc na YouTube eza nango aize belé. Tout on eza na formule YouTube Way Ranson officiel. Sur obeti au monde banze mona nyo to batandeli biso ngo audio et ça biso vrai bien. Alors troisième vocal ça, troisième vocal ça na botama na bolingo na kola na bolingo kaka bolingo ngomoto elinge barengai blaise mavuzi Ninzila, Fabien de Bilto, ton amour me prend la tête, ton amour me tourmente. Yelanga talandoto, pour la zoélika, que kozongelanga un jour, awakoba insomnie, et embrassa vilanga mobimbae. Lobelanga li, loba moko, naboma inangai, ndenge messia, lobelaki, bapostolo nae, bogo kanisanga tangona, kokene shiroko regretenga, atalelote atalobi. Non, bravo. Aux artistes donc, avec un grand A, donc Apostolo, un titre Apostolo, donc c'est très bien. Alors Dinara, ambiance aux oreilles na Wenge Lelo. Parce que nous comparer la génération ya Wenge. Chance c'est ça pas les rois de la forêt Way Ranson, chaque génération yaka batika ba empreinte na album. Si. Alors génération na bino, bazo juger nous par rapport à formidable. Aux épinassions ba travaux au bino bosali. Siko na génération na biso batie biso likolo to parce que par rapport à quoi batie likolo oui yoga formidable yoga son yoga texte yoga netoye mina bana ma ebele bato bana lobani le roi de la forêt le bon makasa bete da kibwisa pipa premier volume na deuxième volume deuxième mabeza kata imba danger ça m'a tout danger après yango ba mona raso album ya danger ti mais banzemo za bien album za bien mais on so mona so album ko za ya muso contenir muso 20 titres et muso 15 c'est bien M5 les gars ekendaka mais biso ce que est formidable ce que toi on a 24 chansons tout est super bien son il y a bientôt mis danger cela veut dire donc génération la biso à part première génération donc génération nous sommes fort
donc la génération kadaya ba génération mo tremplé ka na ndenge ya bula bien commissariat totika la biso formidable yoka ba texte yoka neto yembi pa ngai oyo ba nzemso ya ba machine à voter ba yeke ba courageza ba don de Dieu yemo l'Europe des boss yembi donc oyo ba Marc Claudine Kinuza voilà ba nzemso ya bo yoka bo comprendre na yebisi bino d'abord son mon monde dans les musique a évolué musique totika ka tena ba son en qualité donc faut topé ça son ya sika parce que nzemso peut changer le lieu moi pe jeune so zo bima monaka nzemso beta ko studio mo ya boyika mais son spécial des gars voilà studio qui peut sous mon était mais son et puis na matériel à bien donc le roi de la forêt salé fort on ça la recherche d'abord il y a son qualité à son. Très bien Dinara, nous sommes pratiquement à la fin. Vraiment. Tout ce que le pétant qui est babino boulot et comme à chaque jour presque. Netibo donc le lot on a sorti à formidable deuxième volume. OK. Voilà, vente à CD ça mais le lot donc tout ça bon on a 555 juste dans Willery wana. Ça 55. Non, ça 55. Tout ça on a na Willery on que tout ça ça banda na ka vite fait parce que ça appelle. Ba tu ba somba formidable, ba tu ba consommer formidable, ba reyo ka ba sentir formidable niveau ni toke nango. Ba pe sa biso chance. Il y a que pousser biso le sous quoi parce que on a pour ça il y a soutien na bango la totale financier, matériellement, moralement, spirituellement donc tout on a pour ça soutien na bango pour que tout comme les sous bas grand tout comme on a niveau tout comme on a yango et puis le roi de la forêt visionner qui ne se place dans ma musique ya Congo, musique ya Afrique. Voilà. Bon outil parfois des verres outil par la coste tout le monde yozali outil le Ronaldinho Baye bana mai Baye belé. Ambiance les oreilles wana parce qu'on dirait ba ka se coutani belé dans ta maison. Ouais ba ka se coutani belé ba état d'esprit be coutani pe belé. Ouais. Biso ba ta boule ba ta esprit ba ta charisme na ndenge systématique. Donc ba esprit guerre d'esprit da mais ils ont mon ndoulé ndoulé toi net toi na kata guerre ici na posa na hotel sous ya neni tu parce que tu as frère tu travaille ba collègue biso tu dois d'abord honneur ya maison mère mais pour tout ça honneur à maison mais nga fona na bimana danger na yo peut binara ma danger peut fort et peut force ya au travailler dire pour ma danger toi bimi danger na bimi kuna bimi danger 5 personnes to tomboli wenge na biso wenge ke na bon le roi de la forêt hors série na minute de bino bozawana de bo télé marawana ndebo mona pena na minute nani au chapeauté bon mutu to chapeauté na quoi na e parce que biso tuni doit nous d'avoir conception le roi de la forêt parce que là quand ta wenge musique le roi de la forêt donc biso tu dois ba ministère wenge musique à maison mère donc quitte à chacun de nous maintenant aye ba hier nini ya opportunité na kata wenge musique à maison mère pe si biso le chance opportunité mo kila ba biso donc o tika la ka tendulement ya ofana na palente que faut bimaka o créer ba émission to sabe to sololi fanatique yo ka biso ke disque on est sombi yango donc en fait tous la ba soda sur le terrain pour que toi apporter en plus na kata wenge na biso ezala bien wenge na biso ki ne liboso wenge na biso tombama wenge na biso na micho pour na faut chanter à la soute parce que vous êtes tout presque biso tout ça vraiment beau ba chanter à malonga en plus il y a ba guerrier tu vas véhiculer. Merci beaucoup Dinara alors contact nayo et puis message moko na fanatique nous sur wenge musique à maison mère bon fanatique to wenge musique à maison mère déjà na lingi bino ya trop ba bonane na bino tout partout boza puis ba fanatique to ba linga la bonne musique ba bonane na bino bo consommer formidable les albums na bino ya sika ya marché boyoka yango parce que ba texte tout ya bien toujours mon par rapport à nombre de vues na bino par rapport à commentaires na bino ndenge ba challenge il y a ba vidéo ça là vraiment tout c'est bino merci au nom de mon boss le roi de la forêt ba merci belé contact ça que 0213 323 non 089 non faut qu'il y ait plus 243 bon comme code comme fixe nabiso voilà plus 243 89 323 0213 wana WhatsApp na ngai vidéo maramutu tant il y a formidable le qui couvrait tant c'est là maman oyeka kotiana et ça la bien na lingi bino ya trop si c'est la bisango zo lobo bakoselinga makambo betima tumona kaka poya boya ngai ngana bondelela ngai badega shengene trésor bozalo bakati nana leliseli ngai Dorothée mafuta donc on a pesi mbote pas yemo le planificateur maboke mal bonneige kokera levé misisa na Paris sikozali papa Diboko le grand concile na kata lema betima tout monde la haute tension
Nakata London City, autrement dit mère double. Nadine Barout, autrement dit Dandy Dynasty. Nabo Sanité, Ninel Victoria la bourgeoise, Balobi, la femme en espèce. Moi, ça, c'est la Bayero. C'est un peu sur Bambote Belé. Chimène Bazimouni, Nanzamba Kabelo, Nakata Paris. Bambote Belé. Mariette, Badega Schengen, Nakata Bordeaux. Yo yebi, il y a Dorothée Mafuta na top Afrique ne tombera jamais grand sœur. Joyeux anniversaire toujours au continuer yo ngwana ba bonne année na bino, bonne année na vina nga bienvenue bianco na kati alema, bonne année na massa na kandi tous ces vos sont pas. Ba bonne année na yo, aimer le wa ba mokonzi akundulu motema mère ne la mondo na kata Brésil ba bonne année, vina nga Blaise Mavuzi makila ba patron na kata Luanda ba mbote belé yo ngwana. En fait ba tutu bolinga dinara na lingi bino ya trop. Bon consommer formidable, bah fanatique toi wingi musique à maison mère toujours wingi oye wingi toujours liboso maman Monique donne à Monica mère nanga bambote be nakata Bruxelles mère na biso donne à Monica nakata Bruxelles quoi bambote belé ayo ya ngwana ko na lingi bino ya trop vient nanga Blaise Zebele ma bobo bambote be nakata Panama Honos le mambe prix Nobel de la SAP ya Jonas Mbese nakati ya Canada bonne année maman si de Jima Patasaki exaucé Glady batutu bolinga dinara le ministre d'ambiance naza pona bino décembre en mode Esther danger et aussi abiso bien alors on a des annoncés bon c'est le robot faire souka to aussi les salango merci donc à Mayele Sadiki qui était là bien sûr pour la réalisation et la prise de vie bien sûr de cette émission. Merci également à toute la grande équipe d'Africa Info, je pense à Chaton Kolo, Ozengalina, Steve Kambanga, Gloria Olangi, Namekane perdu au Congo. Merci également à M. Jacques Malanda, donc consultant de notre site internet, le www.africainfo.net, pour lire bien sûr nos articles. Merci à vous et à très bientôt. Je vous laisse entre les bonnes mains de Dinara. Monanonga na miso e kasi kosimbate bashwa eleki lokola avion na se na ngai mampata penango ozali lokola berger libumwendi makase na journée oyo elei lobeko senga lisusu lia ye sentimendi makase na tango yo boza bon terme soki bokabwani lobi kune kosenga kaka sunganga asiste nga leteta ye ao vandi lokola moto na tempelo azolanda evangile bolingo courage nange koya mokolo okoyebake nalingaka njadi leteta don de Dieu mabe nanga yo memi ye yeba okabino nga ye vérité yango yo pesi nani oya yebi déjà vu secret ya l'amour nanga monanaka pena njadi lokola moto yake mosala suka sanza kozwa salaire nanga kozwa dorte njadi leteta. Merci. Motema na etombanaka mopaya modingo nanga ezangi mokanda yango ba refule ba sentiment nanga na kati avion na kolela na quartier bakobenganga parisien refule ya bolingo na yo golfe kizola machine à voter ingénieur Bouzé Sidaf. Allô ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santa mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie.
abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.